Congolais, hatupenero mubaya, siote ba Congolais, tuko mutu moya. Siote ba Congolais, tuko mutu moya. Siote ba Congolais, tuko mutu moya. E Congo. Tu bête non ma solo. Avant Montréal à Chile bisango, tu bête non ma solo ya acoustique. Uza, tu zati. Normalement des abo acoustique na sali na longo na ngana mufumati. Oyo fait. Naza na kati culture pays vie. Et puis acoustique wana, eza na bénédiction ya yemoko mesebio. Acoustique o écoute déjà na plateforme. Na biso ya culture pays vie nyonso presque mususu pe déjà ba découvrir en haut. Pour écouter na chaîne na biso ya culture pays vie news. Il fait alors o yemoko président boss Andimi. Biso toza musicien oyo président a lobby qui faut tous à la valider. Pour ba capacité pesos à la valider. Vous comprenez? Tout ça là bien pour ba tuba CP. Na lo mona culture pays éviter. Na za na kati ya culture pays vie. Mais nazo sala makambo nyos no ko sala eza sous bénédiction ya monsieur bio. Globa. Mais peut-être aussi là on a compris mais peut-être yende ya sila. Yénan. Peut-être yé muto tenge ya sila. Manzondo. Ah. Chaka pour la télé. Na boyeko tanga. Na boyeko tanga ba chaîne musupu peut-être yeba na ngopete ngamba dans ba. Non, pe na yoka ngoti. Na peut na tente to na. Te yonde na tente. Ah, jusqu'au yebisanga vraiment. Mais banda kala kwa ku ba tente ya. Problème ezate. Tout le monde qui lelo, tout ça général moi qui lelo. Est-ce que na kobeka soki na moni yote? Patrick Yongo ya Sandra Etale Willy Kanda. Ya Clarisse Salumu, mère doublée. Promotion ya article 23, c'est comme si. Bilo monsieur ça peut-être moi jalousie. Tout le monde moi jalousie. Et ça peut-être et simba qui nangote donc makamzo ça les simba té ça là moi monter ma passe tu vois ya ba musu banda ba carrière na ba ça ba bilo ka bon na nous péter donc na nous péter donc péter temps se péter Rossi TV kuna to mona ba théâtre ba émission ba musical political chronical sportical karatécal nyonso na Rossi News TV. Abonnement à s'abonner kaka o s'abonner aucune notification kuna ndesika makambo elali bébé Rossi News TV ne makambo Bonjour sur Rossi News Télévision et bienvenue dans l'émission Abino Foire Vert. Et c'est toujours moi devant vous, Sarah Matomo, notre Madi, Marcelo de la presse. Je salue la présence de mon caméraman Mira Kinzi. Et aussi à monsieur le DG, aussi à madame Rossi Moufouanson, autre Madi, la patronne. Merci beaucoup à la famille Kiambi, Nelson et Kiambi Boss Amboka, Tabita Kiambi, Nene Kiambi, Sephora Kiambi et aussi à Alvaro Cash Play de moi. Hein? Sarah Griezmann et Sarah bien. Sarah Kunga, la parisienne, et aussi à DJ Lionel Poitiers. On a battu des mois de 4. Tantôt Sky, tantôt Smitcha, Mbotenayo. Je dis un grand merci d'avoir abonné sur Rossi News Télévision. Toujours pour ce qui concerne l'actualité. Vraiment, on a tout expliqué Lélo. Merci pour la question. On a expliqué public au balandarabi sur balingabi, il faut comprendre. Lélo na salle acoustique. Au monde acoustique, wana. Et ça a valeur, il y a un album, il y a un musicien et puis un leader. Vous comprenez? Les gens faut comprendre la capacité à chanter. Tara Mesebio a présenté Champs-Élysées. Donc, ils ont leur mot à blague. Donc, on a observé que les gens ont fait un biso message qui tire pays. Mais on a regretté trop parce que on a yebi à côté qui y a mutu er azotala yemo azompe sa réponse. Bilo monsieur ça peut-être moi jalousie. Moi jalousie et ça peut-être simba qui nangote donc makamzo ça les simba té ça là moi monter ma passe tu vois. Mais on a devoir nanga yango la acoustique wana po et ya batu banda ba carrière na ba ça ba bilo ka bon. Na nous péter. Donc na nous péter donc péter temps se péter. Ah tu que ça là on péter. Tu vois donc là on a eu ça il faut comprendre le niveau yangoana mais les autres ont la makambo acoustique qui tira PV za pepele mais c'est bio aza pepele donc makambo yangoana. Voilà, promotion ya
article 23, c'est comme si. Non, article 23, non, oui, que les albums moro, bateau belé, bah c'est plein nango. Charlie Chaplin, nan nous alati. Bateau babi nango. Voilà. Bazobi nango, ça l'a bien, ça l'épée bien. Donc article 23 est vraiment sauté dans ma vie. Donc on comprend que. La promotion des mois un peu le yenge. Non, oui, tout passé, bah moment moro difficile, il y a bah Covid, bah nini, moni. Mais ils appellent bien ma camite ba promotion la mukalango et puis ninge pe na lobby que non tout ça na tout démarrer studio lundi pour tout ça génique moi elastica qui lelo donc ba to yo kango le sous donc article 23 p eza toujours quand ninge zali on va besoin consommer on va consommer kaka za nzembo na kati oui nga bande za bo on est volume 1 pour tout ça des volumes. Donc volume 1 tout lancé et tika volume 2. Sur na volume 2 n'est-ce qu'on a Champs-Élysées na signé titre. Voilà, na signé titre. Bon VIP normalement fallait présaya pour tout démarrer ba makambo studio. Bon voilà, yo ba moni ne makambo tout ne comme bien sûr kala mingi était présent Zoya toujours démarrer volume 2 wana. Donc nanze munanga ba koyoka siko à cause que ça peut ça niveau va comprendre degré capacité artiste en ce qu'on aime ce que royal sous déjà des gars voilà Champs-Élysées nga surtout vient nayo parce que aux envois qui toko o sepeli saka ba fan nayo o pe sepeli saka ba to ba yebike o soko yemba c'est ko yemba bien wangu muzima wangu muzima mina kupatia alfa kangudi ya sivi ilunga botelwa minalia kahel hamuri mama falange minalia halefo mosi donc batutu bola na ngai Champs-Élysées bambo théâtre eske nakobika soki namoni yo te Patrick Yongo ya Sandra Etale Willy Kanda ya Clarisse Salumu mère doublé yo la kanga bolinga bushona ema yo komosalanga ne sala makolo ekomindi kolenga nga motemesa kopeta mbangu donc souci. Voilà, Champs-Élysées de Cultura Pays Viet. Au moment où vous comprenez déjà que l'image est un monstre d'amour, mais c'est bio. On a compris qui c'est et Félix Sosa a commis, mais c'est bio. Alors, combien de temps déjà dans Katia Cultura? Déjà, année honnête au côté, on a 13 ans. 13 ans? Ah oui, 13 ans dans Katia Cultura Pays Viet. Bon, tout ça, non, moi, analyse. 13 ans dans Katia Cultura Pays Viet. Na joani nzembote mais l'album est bimaka alors nini ce que ça la ba ndeko na musicien motema moto akotika bo 3 mois ana pas ba pesa nzembo bon moni na ebité ba misango o apio zolobela pour biso na Cultura Pays Viet non na bela en général ba ndeko na musicien pas seulement la Cultura bon ngana ebité ngana bi na Cultura Pays Viet biso to travaillaka moni Cultura Pays Viet za lokolo loboko générique chant donc tout ce temps, tout le temps au travail, moi, mingi. Vous comprenez? Pour Europe, ça peut être l'eau qu'on a mis sur la base, peut être l'eau à qualité. Acoustique, il y a un donc, il y a que Europe, ça, mais Europe, ça, et l'eau qu'on a public. Public au Balingarayo. Déjà que faut aller au mort, quand même, Moutamoniango, abe waouh. Des fois, monnaie. Il y a un numéro dans Nzembo. Europe, signé titre. Mais fait ça là quand même. Nzembo, ok, non, ni bimina mis sur la base, bandimi yango. Il y a des gens qui sont donc comme si c'était une qualité. Non, c'est pas bien. Il y a un moment où leader et après ça, il chance à Nzembo. Il fait Simba. Il fait Simba, après Nzembo, il y a énormément de bien. Donc, on comprend, on a volume, on comprend la surprise est belle. La surprise est. Donc, si Nzembo, on a peut-être un côté pour. Il faut comprendre que le volume D, il bien, il est belle. Et il to bandi volume 2 na opesa bango siko titre. Oui, message passé na Nzembo Nizani. Non, tolo bela ka mingi mamba bolingo. Vous comprenez? Biso to yemba ka bolingo. Po bolingo ne etambola partout. Partout parce que ça, il y a toujours amour.
amour yango soki eza bandenge ebele amour ya mwasi na mobali amour ya analeki ya papa na mwana voilà amour soki eza makambo ebele soki toyembaka bolingo donc toyembaka bolingo bacomprendre bafaçon toko nakopesa message na nga bakozala capte mpe baosepela. Alors bino bamusicien bozali lo mosu oyemba ta pa bolingo? Non, toyembaka makambo ebele lokola biso toyembaka tu toyemba nzembo ya Congo. Hey Congo, tunaomba Mungu atupatie amani. Hey Congolais, hatupende roho mubaya, sio te ba Congolais, tuko mutu moya. Sio te ba Congolais, tuko mutu moya. Sio te ba Congolais, tuko mutu moya. Hey Congo. Le quoi vocal un exemple vocal de Emily Congo. Motema mabe Congo. Donc tout ça tu aimes la mine bolingoté, on comprend. Donc elle n'a aimé boire toi comprendre maman que tu aimes la bolingoté. Message peut ça il y a Congo, il y a Batuboye, donc tu peux ça message vraiment. Les arabes bolingoté. Alors Champs-Élysées tu as sur moi morceau moi un maman qui met tout respect à la mine Félix Waiseko. Où ça nous bien rappelé si nous te vendons une benga katika pour la chanson pour faire n'arrive pas waze quoi. Ah bon? Ah donc banze meze belé. Le quoi nzemba katika na ye na baboti banga ilelo kobondela yo mwana yo na ye na bango kati kayene helelo ya moninga no mwana moto ngai avenir ezate limbisa un jour yo pe okolimbisa ma bolingo bonini ezalaka boye pobebani na moninga basusu commentaire obozonga na te donc on continue après l'émission. Voilà, tout bête ce qu'on m'a solo il y a acoustique il y a Champs-Élysées oh et comme là qui binopé déjà mais am vous comprenez qui té ba tum sous Champs-Élysées longwe on va bête acoustique na ouais ngabité té ah na forêt vert bilobele les karaté ngamo na rende ko luka to yeba acoustique eza na kati ya cultura to ezaka ndebino bozolo po Congo etala non ka ba rumeur au vent de cassette pas qui parle tu nous balandé la côte de près moi le mot c'est quand na butu moment pas na moji et puis tout bête non ma solo avant Montréal chez la bisango tout bête non ma solo ya acoustique uza tout zate. Vraiment merci pour la question nayo vraiment nayo qui peut belé batu a komelinge belé vraiment il active vraiment qui batu balinganga petro et puis balandanga petro balandela merci ningo le bien balandela nga petro na ko comprendre et puis mingi kolandela pété souci na bango ba comprendre que charge ya kitira pays vite aux anango on comprend balingi mouvement mingi et puis on comprend que artiste échange les za na kati ya sala maramba bien vraiment ça peut bien balandela normalement des abo acoustique na sali na longo na ngana mouvement té oyo ka naza na kati ya culture pays vie. Et puis acoustique wana ils ont la bénédiction ya yemoko mesebio. Ah mais oui, informé ce que OK on est dans le babu. Acoustique oh écoute déjà na plateforme na biso ya kitira pays nyonso presque mususu pe déjà ba découvrir en pour écouter na chaîne na biso ya kitira pays news. Il fait alors oh yemoko président boss andimi. Oui. Ce que bon ya yebi ngote écoute andeni. Engela kisaki tout ça là-bas œuvre attaque ba artiste na kati ya kitira pays pour les blagues té kozana na kati ya kitira pays et puis au ça là-bas œuvre ya boye ingela saki au komisiko omoni pour les lots peut-être va nous comprendre té va comprendre capacité il y a Champs-Élysées aimba ka ba vocal asuka kala ba vocal la bina kaka yo ka pe oh non aima na nzembuté achana nzembuté na ligne ce qu'on va comprendre que ngai est au salé long za po ratiti nga za ratiti nga za artiste za ratiti za artiste normal et puis complet donc nazo bina nazo yemba non ça œuvre nga il faut za éthique là yango o annonce o pouvoir comprendre degré dimension nazo ya nango et puis o ekotika la paix et vous allez bien donc ça lipambolia monsieur bio asali et puis bah surprise sous ces oeufs car on a les pambola mais c'est bio bah tu vas comprendre
biso toza musicien oyo président a lobby que photos à la leader pour ba capacité pesos à la leader. Vous comprenez? Tout ça est bien pour battre là. Nga longo na kitira pe éviter naza na kati ya kitira pe évi. Mais nazo sala makambo nyos na ko sala eza sous bénédiction ya monsieur Bio. Donc battu faut pas comprendre ngo. Voilà, ce qu'on a le reste là nga pasi. Ton na mona ba musicien mboka na biso bazo nyoko na musala na bango o ba défiter. Musala na bango nzamba pesa bango. Bazo nyoko na ngo ba studio ko luka ba vocal ko ba nzembo mais mutabimi kaka boye a un moment finga ba musicien un moment ko citer que wa si là ba sala so le côté c'est là na ebité rumeur on a so komela kio le to betel solo ya acoustique na yo onyoka mi pour ça lango lelo oza déjà félicité alors tant Denis Lessi pasteur Denis Lessi a so cracher les bino ba musicien so bota boulot bino bo sala jusqu'à so cracher les bino bongo na ebité ça bino ndé. Bon, au moni lelo il faut comprendre musala to salara eza œuvre d'esprit. Ozomona eza œuvre d'esprit to sala ngo parce que batu ba yebi banda musique et banda. Vous comprenez? Ba grand prêtre ou ba yebi la musique ya monde na ba sala et puis ndi mama na Afrique na monde partout ba comprendre que Congo eza source de la musique. Bon, yo oye peut-être mutumo ye neti oloba mais peut-être aussi là on a compris mais peut-être yende asila peut-être yé mutotenge asila on comprend nga ah mais bi ba parti pe asila oh ba sila rapé ah na boye ko tanga ba chaîne musupu peut-être ba nango peti nga dans ba mbalo supu na ka kumba chaîne wana ozomona donc ba chaîne musupu ba nango dans te yo kala rapeti Nzondo TV non pe na yo ka ngoti na peti za na tente to na te ya onde na tente te ah jusqu'au yebisanga vraiment mais banda kala voix ko ba tente ya problème ezate tout le monde qui lelo tout ça générique moi qui lelo tout ça makamba qui lelo faut tout le bapé makamba qui lelo et c'est vraiment pas si mais bah ça l'effort hein à l'occasion on a ça l'effort quand on a tenté qu'à passer temps à le baraba babilo romo et c'est pas bien hein. Voilà, le message est passé. Ah Congo mbokelengi le message est passé hein donc bon comprendre kara nous sommes va na boy aluka neka mamo boy o moi ndenga ko bando si c'est la ngoti bon tenir biso regarder ba journaliste biso otinda ba tuté ko biso pe totinda ki ya banda makambuté eza actualité ezo tambola biso zana pour informer bino donc to poser kaka question suis na va na invité et raté té pour les amunduki o ba télémisi na 2021 na mois oyo. Voilà, n'importe que moi je salue plusieurs na Mohamed Bekam, l'histoire vraie, le cœur de son cœur, et aussi salue plusieurs na Tabita Kiambi, on dirait que Belgique, et aussi à Sephora Kiambi, moi ça Pembe, aussi à Nene Kiambi, à Cashplay, Alvaro Kiambi de moi, et puis que Majo et salue Bino plaisir. Champs-Élysées. Idée où t'as quoi, acoustique, leki nango. Dites moi on tchakate, on bon, ça peut bombe à retardement nao. Idée ou non? Oui, vraiment, idée wana eza idée moko tara biso to lo barake to sola na nzambe to sola nzambe olalo la moki nzambe apeso moi image moko boye que no sala makambo donc na la na bolaki na biti il faut na revivre ba belle époque ba comprendre kuto za volume 1 volume 2 pesali volume 2 pesali donc ba surprise eza belé merci vraiment la batu oyo bazo komela ngai o ba sepeli ba comprendre que dimension ya artiste eza munene omoni lokola batu lokola na États-Unis kwa na États-Unis na moni JC Chelo vient na kati États-Unis na pesi bambote belé na soutien azo sala Alpha Kangudi na moi sina Sylvie donc toujours ne besoin accompagner nga grand frère nga Willy Kanda et ça la bozé belé na banda tanga tanga. Donc acoustique yango wana moi tant mon keka o ebimi vraiment la sentir vraiment que mokili et réagir voilà et yango la sa capacité artiste qui est au travailler mamba bien ta bota ka dimension likambo ngone za tokolo bebele te biso za bato danger te
so beta danger non biso na kitira pays to linga danger te mais to sala rendre œuvre ba tu ba comprendre ba tundi ba loba ba apprécier oya kofinga bon kofinga pesa na ngote po c'est hotel ke banditi suka na ebite ko critiquer na yo poza no muté ya mabe mais mutu oyo aza ma mutu ya a comprendre makambo ala mutu monde ya ndule a comprendre que boulot salim vraiment on appelle ça merci na batutu merci na monsieur Bio en tout cas nelo kazo sala na qui a boosté vraiment que artiste na Champs-Élysées de l'eau a capté partout et ça va bien na CPL a trop vraiment idée acquis et puis résultat en voilà bah tu vas comprendre ce que capacité artiste c'est ça un plaisir c'est un vraiment plaisir à trop voilà. Alors deuxième volume il y a article 23 et ça pour quand? Bientôt pour to bandi siko to bandi siko bientôt va au moins quoi besoin ba comprendre esprit to kendele acoustique na sali et puis DP Zoya les sous ba comprendre dromo kene déjà ce qu'on a ba série ma makambango pour comprendre capacité artiste moni vraiment na rotika teki na kanga maboko na tala ba peut-être va ça ba makambo sous peut-être c'est sa publicité biso to ça nga le bin o ba OCP o bango ba yebi moni biso to ça pona ça ça le kamne ba ka le kambo est bien. Kasi te yango na lobit yango na bigi mutu asala le kamne peut bien yango za bilong sous pesa pour déranger bato mais ils appellent bien moni mais oui et o to ba solo mabe e bana mokimomba merci on comprend mais biso to loranga chance na sala eloko oyo fezala bien eza solo malamu donc eza solo malamu eza solo mabete vraiment la remercier bato tout balinginga oyo bazo komelanga ipe numéro na ngeza plus 243 89 221 8 221 Nzaba de Panama nayebi ke ozawana toujours bien costé aux appels première chance de me conseiller ça langa bien na bandé sur numéro na ngeza plus 243 89 221 8 221 donc beau consommer en gros toujours son épisode moussous. Alors, qu'est-ce qui fait que bon, ça a un peu rare, puis la télé, puis on a un peu. Moi, je ne sais pas si j'ai raison. Mon acoustique, tu vas comprendre ce que dimension artiste est à la présence à la télé. Na la télé, tu peux peut-être na luka mutua changaka na finga intel. Na lekika na télé. Mais n'est toujours c'était une robeta c'était aux l'autre côté aux salles l'autre côté au beta c'était marché bah oui artiste 22 to lobela kiango mais elle nazala qui na public avec na médiaté bon mon score résultat nango c'est ça donc elle siko na bima siko na misu ya batu nazo bima na média avec na œuvre na ngai on a sali pour batu ba comprendre que na fana pas mbate so za batu ya na télé toina eloko donc on est na ebo ça un plaisir na lekana na esenga ce plaisir si qu'on a lekana ba télé na lobela na œuvre na ngai ba to comprendre dimension parce que vous série bandi yo na si photo ça ta ba 10 émissions donc série bandi vraiment photo sala ba makambo donc ba msusu pe ba image e comme pe na ba média tout donc naza présent. Voilà, tu as commis vraiment la souka émission na biso. Je disais merci pour notre temps au PC biso. Alors kota la caméra s'adresser na ba fan na yo ba otala yo ba yambi acoustique na motema moko ba komelio et aussi un message fort et pas à Monsieur Bio. En tout cas lors na roloba ya liboso zaki na remercier Nzambe na ba fort pesinga lelo acoustique et comme en réalité et puis na soutien. Oui, ils ont posé à Kala Mingité, Kala qui année non. D'ailleurs, ils ont projet année 2020. Tout côté nous sommes en 2021 donc voilà, on est na bénédiction à mes examens, mes bio. En tout cas, les lots acoustiques en voilà, bah tout beau consommer en gros. Et puis volume de Pezoya, bah série Pezoya, bah tout au balinga ngai. Musala o ngana salaka, ils apprennent au CP Sabango. Na sala musala pour au CP Sabino. Naza besoin ba conseil na bino. Na pesi numéro pour bokumela ngai
yango bandelango sur plus 243 89 221 8 221 déjà pour beaucoup melangai na besoin ba idée na bino pour tebele akomaka soki solina mise abika ki mantol ah voilà siko moni siko bloc comme ça ya moment bien té mais souvent ils ara tozara batu to lingato za la pembeni ya batu pour batu bazara pe bien rekoma rozo koma zo pesa moi idée à travers idée na e ko inspirer ngali kamususu vraiment na confiance na bino na lingi vraiment beaucoup consommer acoustique wana bino mo bozo et puis na sepela na mutu mo ka psenga bi Champs-Élysées acoustique na yo vraiment la tio na ra ba leader et ça un plaisir et ça un plaisir bino moko déjà bozo le bela on bongo et ça un plaisir et puis parce que na se comporter na ba bloko tu ekoya bon la ki oza ki toko vraiment OK to mabanga ngasko vraiment batebe na obwaka te pour le moment na yebi ki batebele ba olinga to bwaka bango te mais batebe balingi pe mabanga mais pas ces qui numéro et pesa maka ba réagir te mais nga na souci vraiment qu'il faut pesa numéro bo batu o ya yo bazo réagir et ça la biloko batoka ba JC chez lo na États-Unis mutu moko boya za wana kino atola no pongia comprendre que Champs-Élysées il faut ça la boy il faut ça la boy il faut ça la boy voilà ozomona Alpha Kangudi ozomona baza ebele Deborah na bosanité toujours ba conseil na sala nga bien Kapinga Mbayo famille na ngai famille Kanda en tout cas na ba soutien na bino et sala nga bien na pesi no ba théâtre batu tout balinga ngai na liste za mulai na ba no tanga no sauter mais la ligne bo soutenir nga et puis bo landa bo partager ba image wana qui ne po bolo salemi kitoko na sepeli na ba ndebo komelinga ndepo zo continuer komela bo lembati bo continuer kaka et salanga be ba mbote na bino tout vraiment ba bonne année na bino tout to ba na banyo pa na yo na banyo pa na yo donc ba bonne année na ba bino merci. Voilà, nous voici vraiment arrivés à la fin de notre émission Forever et j'espère que vous sepil na banda quoi, vous sepela, si nous avons bataille en côté vous sepela, Champs-Élysées hier en personne mukolo acoustique wana. Et c'est bien que à longue na été acoustique wana ils ont qu'à savoir faire na kati ya culture pays fi. Et puis annoncer bino ils ont un deuxième volume na wezoya au bomo na somo ba couleur moko bo na kati et puis na deuxième volume il y a l'album article 23 à zape na nzembo na kati. Bogard de la presse Mbote na yo Joyce Tumba Benzema de la presse ma copine Mbote na yo Mirakinzi Montréal ngana pour la vie quoi voilà Sarah Kunga la parisienne Mbote na yo Tabita Kiambi Nelson Kiambi so Salo Griezmann Fossepi là Beckham Mohamed Beckham l'histoire vraie Margaret Tosso la bien aimé bonne année na yo d'ici là portez-vous bien non que la Champs-Élysées micro AM la minora pour 4 secondes. Naye na baboti banga lelo kobondela yo mwana yo naye na bango kati kayene elelo ya moninga no mwana moto ngai avenir ezate limbisa un jour yo pe okolimbisanga bolingo bonini ezalaka boye pobebani na moninga basusu commentaire po bozonga na te love ezalaka likama mitema milingana na love ponaka mukulu tumona tolekite chéri bosanga ngende kanganzo bamibike iba love na kingolongolo Frank Sumahili ame iba love na munu mekwena na yao na boala na bao ame iba love na munu mekwena na yao ame iba love na munu ame iba love de base ame iba love na munu Sarah juste M Kanganzo. Ouais, bah, mon théâtre quoi.